mamacita. Oji mamacita, tu te de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transaction immobilière en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transaction immobilière en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage deviens rage. Quand j'suis dans le Mbote libota langai mbote na bino. Toye ko présenter bino lupango moko eza awa place ndeko atelemi wana na portail ya rouge to kota. Donc oza kati ya lupango nde tolobaka toujours avant to lakisa avenue to lakisa prince ndenge ezali to lakisa quartier ndenge ezali to bandana ko pesa moi idée ya lupango ndenge ezali. Donc oza idée juste to pesa ba nyos ba mona na lupango ndenge ezali environnement ndenge ezali avant to kenesko na makadam to lakisa avenue ba mama nyonso. Bon to bimanan voilà. Donc awa tozali boso ya avenue yango tozomona biso nyonso avenue ndenge eza propre ndenge quartier ezaleli. Donc tolobaki to lakisa makadam awa toza na quartier CPA Moshi. Donc premier quartier otolobaka ya Monga Fula ya kitoko ya Monga Fula yango CPA Moshi o eza makadam ekeiti na arrêt Mbudi Seaport o e continue ekeiti na Safricas na fleuve. Donc awa toza na commune ya Monga Fula na quartier CPA Moshi na Mbudi non loin ya fleuve parce que so qui t'a venu tout droit place banda ko ane souki banzete to mona liboso wana eza déjà fleuve. Donc pour na kozala mombangu nde na lobaki to to kota avenue en attendant tozo kota avenue monios bata la avenue ndenge ezali accessibilité monios environnement tozo expliquer place oyo tozali. Donc awa toza à 20 minutes ya Kitambo magasin na commune ya Monga Fula. Mbudi ezala so commune ya Kitambo magasin ozui nzela mai pompage so commune na so de mouton ya pompage au mati tout droit wanande o kuma na Mbudi. Donc atwa na quartier CPA Moshi bomoni makadam to côté avenue tozo kende ti place le pango ezali. Je crois que to tchema double vitesse par rapport ya timing pour na ba minute ndenge ezala toujours calculer et compter. Donc wana awa to komi sikoyo liboso ya lupango awa toza to laksa école Nepoko o baza ba voisin na biso to laksa vie voisinage. Donc bomona ki avenue avenue ça le quoi suki awa mais suki te ezui droite ezui gauche biso to ezui droite pour total la lupango nde to laksa bino na générique lupango esika ezali. Donc wana tozo pusana soko leki école ya monene oyo école Nepoko opusani mukie première parcelle deuxième parcelle la gauche oza Mobimba. Donc voilà place de Katelemi tozo kota wana total la parcelle ndenge ezana kati to redécouvrir bisonyo so ndenge ezali. Mais avant tout to relaxa environnement bomoni avenue ndenge eza asphalté bomoni quartier ndenge ezali ba voisins ko vanda na bango nde bazali so yo potongi ndenge makambo ekozalela. Donc a to koti na kati tozotala lupango eza bomoni ke bazali. Donc tu refilmer ndenge tu filmes raté mais quand même qu'on ait une idée
lupango ezali 10 mètres fois 23 mètres 50. Na bandeli lupango ezali 10 mètres fois 23 mètres 50. Donc oyo ça là 235 mètres carrés. 235 mètres carrés clôturé avec portail, bon moni ba mur ndenge ezali, ba mur etongami, donc eza ba construction moko très solide, portail ezali, ba tie yango $60,000 à discuter. To repousser na pembeni na ndako wana ezali pour to lakisa ndako ezana comme mise en valeur. To mona ngo biso nyonso, donc to bandil pango $60,000 à discuter. 235 mètres carrés, soit 10 mètres fois 10 mètres sur 23 mètres et demi. Na momoni miracle tiré partout. Ba voisin kutu kolobate parce que batunyo so ba mati batongi quartier est vraiment louable. Neto loba toujours que Monga Fula eza na pardon CPA Moshi eza le premier beau quartier ya Monga Fula Mobimba. Donc okotamba Monga Fula Mobimba mais so kiti na CPA Moshi, on comprendre que quartier CPA Moshi, où est ici Bamboudi, CPA Moshi, quartier CPA, tout là, et ça vraiment meilleur quartier. Donc voilà, le pan yango, ndako yango wana to repoussana, et ça, dès le bay 235 mètres carrés, bandi yango $60,000 à discuter. Ma belle, et ça marécagete, par rapport à quartier msuso keyo mona ma belle mai, awa mai. Ezate donc quartier eza vraiment sec, eza très bien. Ndako yango yo eza ndako soit à modifier soit à démolir selon idée ya mutu oyo ndenge ye moko akozwa soka ko modifier mati kaka ye soki pe a démolir kaka ye. Ndako yango eza une chambre salon eza bat bazali bomoni ke to filmer na mingi kuna te parce que bat bazawana. Et donc voilà un peu le pan na biso ndenge ezali tobima awa tobimi so libanda na yebi ki botala ki yango déjà mais ezala au côté na le pan ezobima faut relaxer pe batu ndenge ya sortie pour ba o batala ki bandelité peut-être ba recoute vidéo déjà na 4x4 bango pe bazwa idée to ba comprendre idéologie ndenge ezali soit quartier ndenge ezaleli. Donc voilà un peu pour la onios ba vous intéressé to ba toujours que baba ngara pris na musika te marambo ezala solola ba solola yo oyo zana ngo benga to solola négociation eza problème te négociation eza lisumu te obengi o proposer prix oyo ozana yango soki ekoleka to royebisa yo ke ekoleka soki ekoleka te to loba pe clairement ke ekoleka te to continuer kolukela yo loro mususu soit au yeba ndenge ya sala. Donc bonne chance d'abord on va vous intéresser. Merci beaucoup. Bye bye. Yo Cambon. Yo Cambon. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi ça. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu es tant faux de mère.